papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa Kelima Boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Akusana kwanza muna wa mamange wa Benalikito Mère Bio balobi musala eleka maloba nebele totikala kaka na yo Benalikito na kati ya France solution pona ba feti na bino ya mariage ya baptême balobi ba moziki bolingi bosalisa réception moko boye ko hésiter te benga Benalikito Mère Bio na numéro oyo ndenge na yebisi bino musala awa eleka ka maloba nebele bolia kitoko na prix ya bien service traiteur ya propre alambaka na cuisine ya bien etumba balobi yebande sika bazolamba biloko na yo ya Benalikito tembe te awa musalele ki maloba nebele benga na numéro wana Benalikito aza pona bino akendaka partout na kati ya France ata oza na province ko hésiter te Benalikito akomaka feti no ezala kitoko otika nsango ke baliaki pe batondaki biloko etikalaki pe biloko ya propre ya baboyi benga Benalikito na numéro ezoleka zwa contact benga mbangu ozwa rendez-vous balobi Benalikito populaire na France net na film musala eleka maloba nebele service traiteur oyo touti nango musika pe toke nango kaboye umela Benalikito Mère Bio balobi awa na mbongo ya mukie oleki toko pe qualité feti nao etikali na mitu ya batu Benalikito solution. Bonsoir na bamoure nyonso bamesana kolanda Irene Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na bandako na bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esala ka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba sabona na site te bo sabone o site ya mama bino ba o déjà bo sabona bo partageaka esala ka vraiment bien makasi la topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça me vla vendenda kuna Versace ya kosamba exacte balobi ya Messi Achille kapesa la patronne Betty bo umela tokendaka bongo balobi yo diaspora ozo kende Kinshasa ozo luka appartement loué ko hésiter te benga Betty la patronne na prix ya bien okolala na ba condition ya kitoko tuna pe Betty pour na transport azana bakar ya kitoko azo loué se na ndenge ya Kinshasa epesa zu atenenge na lobaka porte-parole na biso ya mayele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou balobi umela pourquoi pas ya Willy Moucheni le vrai code Mboka merci na bibi chez moi Nzambi et uno en direct des 001 Tobo Sanité balobi ye moko les meilleurs de bunde c'est DJ Gola yo mtozo sala fête no ya baptême mariage anniversaire na Londres na France partout en Europe benga DJ Gola azalaka na Allemagne numéro ezepa ya mama Irene obongisa fête no oyo ka musique ya kitoko balobi DJ Gola les meilleurs de bunde c'est umela batno swanda biso partout mama Irene ayaka boy ngana ela kabino masola so na beta ka aubergine te nazo rappeler bandeko nyonso bazo benga nga pona numéro ya Eden Marché na kati ya Londres olingo somba biloko akolia numéro ya Eden Marché na Londres ali plus 44 74 82 38 22 59 soko mi mabebenga mama Irene akobungisa ofuti mbongo bake ko livrer biloko akolia na Kinshasa Eden Marché biloko eza vraiment ya qualité ya kitoko makasi bo benga ekosala biso bien makasi fantaisie na late ezali biloko ya Valentino ndenge kaka bomoni ezana ya kingo na ya loboko nango ensemble eza epa ya mama Cornelia Lutadila boutique Rehoboth kolata kitoko akotisi ba fantaisie ba section ya Valentino na ya kingo na ya loboko nyonso eza kuna epa ya mama Cornelia Lutadila benga biso zo numéro ne totala na émission na nga na logo o natiaka numéro ne ezalaka na se ye wana kaka Grace Light cosmétique ye wana mama Cornelia Lutadila boutique Rehoboth kolata kitoko tango ko benga eko
bosana te osomba pe gamme no ya teint métis obongisa loposo mikolo eza ya koyinda toaka na système alakisa mipende totala madokotolo eyinda ya longolaka batache nyonso na makolo bobenga solution boko sepela fifi tamola japonaise mama na Erastine na kati ya bundesi umela tantine voisine je t'aime beaucoup yaya kati fifi tomola japonaise bamurena bamureuse nyonso mama Irene ya kabwenga na elaka bino masola solo na betaka aubergine te na ebisaka bino toselaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie bandeko nanga Jésus Christ revient bientôt ezalaka jamais slogan ya mama Irene na kaka ko rappeler bino ke mwana moto akozonga slogan ya mama Irene ezalaka ebeteli nde ezoboma bango bana jiba bebe ngande mama po nazobeta masola solo nazobeta aubergine te ya Willy Musheni koda mboka azolanda Béatrice Lokilo na kati ya Londres motema ya fils Lokilo eske boza bien mama Irene azobeta kaka masolo lisolo nazobetela bino eza lisolo moko eza mokuse eza lisolo moko eza pasi eza lisolo moko eza mawa eza lisolo ya ndeko moko ya mwasi abengi mama Irene abi mama Irene yokana lisolo oyo ndenge pa na biso tolobaka lisolo ebotaka lisolo bamurezi epa mama Irene lisolo ebotaka lisolo ndeko na biso mwasi abi mama Irene nalandaka masolo na mingi na epe na oya ngai obeta yango bamurezi bapesa ngai conseil na uti Congo nazo umea te na kati ya poto bandeko bazo uta Congo bazo mona makamu na poto poto eza moi vertige moi ba problème ebele boro mesa na kaka mama Irene nazo sala 2 ans na Congo mobali nanga avandaka awa na France alinganga na Congo mama Irene problème ni naza nango pona beta eza nango mukuse mais ezo déranger nga mama Irene mobali nanga ndenga linganga na Congo abala kinga na famille te aselenga ka makamba voyage na yaki poto tozofanda tozalaka bien ma prometaki nga ke akobala ngai mobali nanga bi na kobalo soko komi poto aio ekoloba matemba mona kobalo parce que na lingi yo mingi mama Irene na yaki poto mobali alinga tozofanda na biso très bien problème ezate mobali azana bana abota na basi na ye ndenge na yebi bana bazali mama Irene problème ni nazana ngoti tovanda kawa mobali nanga lakanga kake akobalanga mikolo kaka mera na osaka ba inane no ke 2 ans na poto inane dimi mobali ebisinga ma chérie nazana posa na benga grand frère na biso mukolo asala lettre po atinda na famille na bino siko na komi vraiment prêt pour na balayo bamurena bamurezi bandeko mingi bazobenga masoyezo kota na Irene Masendo ki TV à propos ya mabala ba mama tozala calme tozala na kimia tant ezali tozala pressé te tozala traumatisé te pona libala tozala vraiment na kimia tolanda lisolo oyo mama Irene tango esali bongo mobile nanga bengi grand frère na koma lettre banda benga grand frère ne basola grand frère ne a répondre à été ezui déjà mikolo ebele a répondre à été ye moko abina abanda na benga grand frère koma lettre zo ke un mois zo répondre ngate problème nini ye moko mobile alobi nanga bongo aye ko rappeler grand frère anga okende musala après-midi basoli na grand frère c'est nazo rappeler au calamité azali kamo nazo sala bakati mobile azeli grand frère a rappelé mobile te mobile ake musala et comme na musala grand frère komi ko benga mobile nanga ayamba kiti tango ayambi te tapaza komaki na niveau musala grand frère abengi epananga azuinga bindeni bien mobile no azana ngabi azate ake musala yango na obenga azo yamba te ngabi c'est sûr si abandi déjà musala abi OK juste maloko apazate kozala bien na sola no ma chérie tolingi o mingi oza moi sa petit frère na biso tozui na biso mabete oza moi se kitoko oza respect sola bien en tout cas na famille na biso vraiment tolingi to yambi to zio mabete depuis Kinshasa na benga ki ba petit frère parce que grand frère na zapeka na France na benga ki ba petit frère na benga ki ba famille bien en tout cas moi na moi ok na mabete tina ndenga ke libala na na poto en tout cas famille sepeli na yo mais problème eza ke nga na sa lettre ya mobile na oti oh pourquoi bi non na sa na ngoti mobile na obo vanda na nka bongo abala oti comment mutu mobimba akoki ko bala 4 fois mariage oya pesela ba mbongo 4 fois basi oya bota na bango 5 lokola 9 yoza lokola 10e mois si ma chérie eza normal te basi nyoso bazalaka mabe yo ndo kozala malamu en tout cas na famille muta kozodasa kokomela lettre pona bala azate mama Irene elekelinga abi non abala 4 fois o abimisa mbongo abala 4 fois abota pena basi wana oya botisa 5 total 9 yoza lokola 10e mois si vraiment ma chérie désolé libala liboso muta komanga lettre oncle sia kufa Yami bale oncle komanga lettre wana ezara pomte mi sort oncle kutaki na malade alobaka ngana koma mais oncle azaki d'accord te
oncle asepelaka na libanda be eza normal te comment mwana okobala balabo oyo eza soni oncle abaki ne est ce que réfléchir po bala troisième femme alobi mwasi na suka ya vie wana esimba te quatrième moto akomaka aza te akenda akoluka bato ya libanda abala mwasi wana bakamaradi na memaka na mariage en tout cas yo moto akomelo lettre aza te mama Irène famille ya mobali eboyi kokoma lettre babalanga babi mobali abali mingi mama Irène asuki mayele na tuni mobali tanga mobali miso eteli azokoka koloba te na minute oyo naza na mobali na ndako mama Irène nga nasambelaka nakoki kovanda boye te nakoki kovivre na ekobo te toloba ngo bongo ndenge alobi mais famille mobali eboyi mobali andimi abalanga famille baboyi balobi trop c'est trop soki oke kobalanga aluka bato mosusu mobali nanga bibavanda na bango na obondela bango te na koluka ta baconnaissance nanga na kobalo kaka mama nga bakobalanga na baconnaissance te famille boyi connaissance ke kobalanga mama Irène na ko accepter eloko wana te yango eza souci nanga nazolanda masolo beta mikolo mingi mabala mwasi mibale mama Irène nga pe naza na problème baka ezali yango yo mutolandaka mama Irène omona ko ndire yo ndoza na ba problème koleka batu ndeko nanga masolo tobetaka batu na mokili baza ebele bata ba problème baza ebele botala problème ya mwana mwasi aza na poto mobali mutabengisa ye baza bien love ezokende kitoko mais famille ya mobali eboyi teke po yini mwasi bolanda très bien babaye mwana banga mobali abalaka mingi oyo réputation mobali ebebaka te bomoni makambo yango oyo eza deya mobali abebisa réputation bokanisa réputation ebebaka kaka ya mwasi basi mibali baza ba réputation ebeba bazali mibali akobala te baza mibali aboye fo yeba basi baboyaka ye mpo na nini yo comme topesi solo faut réfléchir pourquoi bango bakoka te bazaka basi lokolanga na tolo mibale nzotango ka yango wana bakimaka nini mpo ngana ya kozwa baengagement oyo ete ya biso avant kosala likambo nyonso na vie tuna nzambe ndeko mwasi ye kotuna bamoure na bamourese bopesa ye conseil bamama na bapapa ya Jérusalem bosunga ndeko na biso ya mwasi mobala bala 4 fois mariage oyo apesa mbongo mibali misu baya na don kobala mibali mingi baza na don ya kobala mibali mingi baza vraiment na don et puis balembaka dépense te oyo eza koloka te moto ake kobala basi 4 na mbongo c'est pas normal abotisa 5 ça fait 9 oyo alingi abala bisasu mbongo 10e femme non nayebi te soki eza na mwasi moko si abala ebele boye na vie eza bétise bamoure na bamourese biso na yebisa bino eza mokuse yango tosuki ya ndeko mwasi azotuna conseil famille ya mobali eboyi kokoma lettre mobali bino bavanda na koluka te baconnaissance na ngai na kobalo kaka lokola bino pe bovandaka bongo te poza mutabalo sambo bi ovane ko bote sko na kosala nini fona lukata ba connaissance mama Irène mayele nanga esuki koma baba langa na ba connaissance famille ya mobali yane a machete alobi akokoma te aboyi ayebisi yango nga bombi te abi yebisa mobali na yo mutu akomele lettre pa bala ezate to bande kote eleka na musika to yebaki ka koma na idée oyo mutu oselango azate eza buzoba wala eza koyekisa famille soni bamourele bamourese tokomi na suka ndeko mwasi azosenga conseil asani na mobali ya boye baza ndako moko ye mutabengisi ye na poto asuivre mikolo badossier ya mabala awa makambo eza mabala e makambo eza ebele yango nazopesa courage na bato ya baproblème omi babenga biso bafemme forte bolekisi bata baproblème nazorapele bafemme forte nyonso ya poto femme forte elakisi teke foza na chaussure bien femme forte c'est la pose à on a femme forte aux sac ya bien c'est faux femme forte fois na biloko eza forte chaussite sakite na ndenga bien faut bozara maele to benga la femme forte net ba beti ba tonga bana ba mbongo ba bundaka batangisi bana mambo eke kitoko voilà ba femme forte ozo so trop de bilamba na ba TikTok on femme forte pour na sac ya Dior nga po ndeko na nga ki femme forte te kolisa makanisi zana bagage koti esprit na vie forte ya mwana ki forte on peut comment sangane mutati moi papa na Gucci moi pantalon lemba biso ba femme forte pona ni pona pantalon li papa onzulu ka pantalon li papa ko kata na yo o lapa to kende bon ndeko na ngai ebela temps eza mauvais Jésus Christ revient bientôt mais avant Matia zonga yoka bisengo lola yoka bisengo na se to ke bongo nzamba pambola bino pona patience et la fidélité na confiance et to
nakoselaka bacommentaire naza na confiance ya bamoure na bamourese babona mama irani respect bino bopesaka bacommentaire ya kitoko nzambe apambola bino na lisolo nabetaki ya mwana wana botindaki bavoice mutu nyonso atindaki bavoice mpo na mwana wana ko lisolo mwana wana mpe arépondre ye na voice yo mutu okozwa réponse ya mwana wana na voice s'il te plaît kopartage yango te ezali juste réponse na ndenge okonsolaki ye pa azongisi yo eza mpo oyoka mpo osupprime tozokende bongo nzambe apambola bino mpo na patience na fidélité ndenge nalobaka soki mwana moto azongi te jésus christ de nazareth tokutani lobi awa solo bergine eleka yogurt oyo ezosunga bato ebele mama rosette bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na bagraine ya bafruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga mpo ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambuma ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt